Multirex Studio. Bana poto, bana partout, bana Suisse, Paris, Belgique, place sur vos alliés, balobi événement ezaka kamoko samedi le 5 mai na kati ya Fribourg. Association bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso pona baya ko assister bongo na sortie officielle ya association na bango oyo basala na but ya ko aider ya ko sunga ba mama oyo bazali komona pasi awa na Kinshasa peu partout dans le monde. Yango bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso ba mama moziki ya Paris ya Suisse. En tout cas boya ebele boya ko soutenir bomoko ya ba mama oyo lelo ezosala sortie officielle nango na kata Fribourg. Soirée wana ekozala animée par balobi ye moko maître de cérémonie Sylvestre l'essentiel akozala wana pona amatisa bino kaka ndenge ezalaka. Papi de Berne pe akozala wana na musique tozala ba musicien na biso ebele oyo bino bolingaka oyo babetaka musique po basebelisa bino lokola Shiga akozala wana, Lasco le Prince akozala wana, Triple X akozala wana, balobi DVD mokonzi yepe akozala wana, papa forme yepe akozala wana, Bianco Wawa akozala wana, Fiston la cible pe akozala wana, Beta Bass pe akozala wana, tobosen bongo te Shandongo pe akozala wana. Ba mama bomoko ba bengisi ba mama nyonso balobi na 20 francs à pamba, na 20 francs à pamba kolia komela a gogo. Donc tozo invité bino ba mama ya partout dans le monde, ba mama ya États-Unis, ya Paris, ya Belgique, ya Allemagne, ya Bundesliga, to lo bino nyonso boya ko assister na sortie officielle ya bomoko ya ba mama. Boyo ka pe bus na bango, boyo ka idée na bango eza nini pona ko soutenir bon mona quelque bon na sur bozo mona ba image zo le kawana ba action na bango ba sala déjà awa na Kinshasa bozo mona ndenge zo le kana ba image wana. En tout cas boya ba surtout ba mama moziki ya Suisse boya ko soutenir ba ninga na bino e ko sala kitoko. Rendez-vous ezaka kamoko ngape na kozala wana. Mama Vive Marie Nzenzi. En tout cas, n'en veux pas tenir le bishop maman pour jouer en gros. En tout cas, merci. Nzamba Pakistan. Zangi maman pardon. Oh, quand c'est la bishop n'emball moussous. En tout cas, toujours qu'on y a comme na Congo bishop, toujours y a comme na ban, ba Vive. Maman le zizi la merci le massang. Menzambi apambola yo merci maman na maso sali bishop. Mikato na ya lekisa na bipale. Mais pardon, tiko lekisa. Moi na ma c'est vrai lembisa. Bana poto bana miki ba monde entier c'est 2018 à Maka CN News TV. Babi CN News TV ya monde Maka. Babi CN News TV Ezaya Christelle Maman la patronne. Dans le CN News TV comme des bagages. Oya kotala te a comédie mbika yo au comédie mbika kyo. Merci, je dis merci. Une fois encore, merci Nabaye Papi sur confiance pour chaque jour. On est toujours là pour vous informer. Comme vous le savez, jusqu'à là, on a toujours na Kinshasa. Nous sommes par les soucis de vous informer. Il y en a encore sur la bongo na ndekomoko les lopena et zabenaye. Sans polémique et zabenaye. Bon, comme vous voyez que vous aurez information la source, il y a un sur la naye. Je dis merci à Maman CNL News, Maman National et sans oublier Jerry Kobetox. On est là pour informer. Bandeko Bapé Sabiso Confiance. Bonjour, Déplique. Ouais, bonjour. Moi, je na Baïbola, na Bandeko Baola, dans le monde partout et surtout dans Angola. Ouais, en tout cas, la Pessimbote na batutu balinga nga Déplique, au pe balinga la bonne musique congolaise. Bana tout Angola et puis na kata ba province na biso ba Lubangu, ba Lunda et tout donc partout na pesi ba mbote na nga et puis na ba balinga nga quoi, voilà. Merci José Kizinga Déplique Kio, Babi Kezamba Nezalio, sans oublier les sponsors des sponsors Maïma Solution. On est toujours là pour nous couper cette information. Souple Déplique pour la première fois on a plateau nanga, mais quand vous mettez les parcours non musical, au banda wa pipe au komi wapi. Bah normalement selon la bref na banda na Kasavubu
précisément Kassavou mais tout ça qui bika Kassavou prince et Kabol Biso et prince Kassavou na matongi donc ende matongi pas parolier moko na labyrinthe Enzo il me tapé senga goût à musique après wana na kepa tonton là ina yolo après pas tonton là ina oya moi parcours moi muke na quartier latin il y a mineur et tout après il y a maison mère voilà. La maison mère, on sait combien de temps, s'il vous plaît? Ben, normalement, la maison mère, si on a abusé, il y a 6 ans. 6 ans, la maison mère, ouais. 6 ans. Et puis, depuis que tu as quitté la maison mère, au sein d'un groupe, non, le groupe nous en a comment? Nuance Musique. Nuance Musique, Pomba. Nuance Musique et puis bah projet puis à combango Nuance Musique ils ont belé parce que bientôt là na osoma ba matériel là malembe et ils ont un label moko il y a bien ça te que pona joakara label mona zo artiste moté ça na ba projet na ngaza peut-être ils ont un peu 3 ans pour na koksano ba matériel là ils ont vraiment au point quoi ouais. Il y a une musique, vous avez combien de musiciens s'il vous plaît? Ben, normalement, la carte, on a tous les musiciens belés, mais on va zapper nos baza 7. On va baza 7, na simapé baza 7, na 4 danseuses. Mais par après, orchestre ya munene. Voilà. Bien qu'on dit que, comment dire, bien que tout ce que tu as l'âge nayo, on sait qu'on s'en sortit n'engagez pas jeune frère aux autres diriger parce que le but que musique est un monde moko, ben compréhension puis monde moko, s'il faut le dire, ben il y a un poli bazar trop. Bah normalement ils a bon, mais biso tu instaurer un système à discipline et travail. Dans la cas tu sois discipliné t'es tout long l'orchestre. Si vous avez un boulot, vous avez l'orchestre. Vous avez discipline et travail. Point barre. Donc, vous avez maltraité les musiciens. Mais tout le monde a kati mibeko. Donc, ceux qui ont bouki mibeko, yonde mibeko ne mute kangio. Et ça déplique te mute kangio. Mibeko ne mute kangio quoi. Voilà. Merci de plus que nous allons répondre. Tu es bien que tout ça pendant en fait, nous tout parler un peu dans l'orchestre jusque là ça va. Parlons un peu des kits. Pourquoi kits? Moi tu que ça image moro boy, il y a bien te comment nous boy. Moi tout sérieux mais tu nous parles des kits et puis quand tu ozolo yamba kit on ba nuance mo ni to ngole là pourquoi tout ça? Donc voilà, et ça pour nous embellir musique. Monito se voilà fast ba côté to boy kana ndepe ba côté bat balelaka. Côté ka mona bat ba sala net si vous prévenez lelo. Ozomwa ngina ba politicien ma mbezo bimamna politicien pas ça di selfie. Ozoko même côté là ta banque se me côté kuna pe moi c'est balinga ngo makambo ba tutu ba sepela na bango na ngo mais ba sala ensemble. Voilà, et ils ont fait partie na ba makambo tutu ya vie. Tout le monde a fait ma mère va ça peut éducation na ba école peut tourner sur éducation à la vie et tout ba lobi la sire nzota mutu comme kozala et tout to lobi te que côté pe éducation normale tout ça voilà ba kiti za noka pona ko embellir li solo mo ngana komisi na nga kiti pona ko voiler moi makamo boy voilà. S'il vous plaît, dernière fois au solo na Véno de la forêt c'est quand? Bon ils allaient qui ou mais moi trop tu vois na café musique ils allaient quand na pêché mbota bien en tout cas courage na ndenge ozo sala ma solo na o mais ngana vie qui autre problème mo ils allaient rater rien problème yati air tout à mon atana ngongo sona bikana le kana palais sauviaza na ndimité ba kotsanga te sona bikana depuis ka libanda ba kotsanga parce que ba ebike na longwa pour na mabeti yango na mona tilelo na finga na ngate mena lobaka vérité quoi. Voilà. Merci Guy Roger Matondo, Legacy Marius Balobi Bongo, les professeurs des élèves, sans oublier Odilon Mampouya. En fait, déplique. Quand on peut comme on botobi kozaka pena pour le muta polémique. Est-ce que au soir temps il y a retard la clip on de faire à Salaka il y a Vierge Jaloux. Ouais, dans un clip temps il y a retard là oui. On digéra comment? Bon, on a pris un clip, des clips, pas toi. Seulement tant que ça, là, clip par après, on a Oya Koloba. On comprend, on a la lecture. Bon, on a pris les canons très très bien, mais il y a des clips moi polémique trop par rapport à les rois de la forêt et tout. Voilà, par après, les canons pour la musique. Voilà. Parce que y en a frère nous on a entre guillemets mais vous arabes bien pourquoi qu'on ça que tu as monté dans la clip
la complexité. On a la complexité na courapé derrière batouté. Mon até monter au côté la fin de la musique. Et pour nous éviter ba problème na batunga la complexité. Batum sous mon aké bazar de ba complexe ba déplique. Ba riva de ba déplique na ba palais. Comprends qui ba comme na ba musique ba riva ka déjà. On comprend bien on monitango moi bafle la bête na moi bafle comme mon on dirait tout ma patanzo ka rien ba talent peneza ceux qui ont un talent faut respecter so ebi ko respecter ba talent ba ningate voilà osa toujours nasé voilà bafle ndezo ko sa moi ba te belé mais niveau na ba CV to ko kanité tokokaniti loin toazana musika nanga yango na mona faika to dresser no mwa mato ya mutu pour comprendre que surtout qui para binote ya poto à niveau moko te mais que imbécilité bo lukana na pe congolais nga pe na imbécilité wana ki na ko bongwa mape ko finga na ndu finga watonga ka to dresser par après obinga na muta ba mère ba bengi tellement trop ba bino déplique yoza mutu na biso il faut bêta la musique pour na biso wana ya kapoto chicoter to chicoter no mato ya batum soso bazoyo kate voilà. Donc il y avait un problème entre toi et ton frère parce que tout le monde a clip bazoyo comme notre film. Il y avait un problème parce que ça ironie na devant caméra ngasko na sala ironie là na autre monde sur ba conversation moko on peut nazo critiquer nga na kati ya téléphone mais tant na TV na landa ki alobino déplique c'est mon frère et tout yaki ku matanga na biso vous aventurier faut lo ba vérité mo lobi ke déplique yaki matanga na biso mais na se kuna oketonga nga basalo ba capture ba tindelongo sunga ba msu ba publier on a ba réseaux sociaux yango na ba mission congolais ce sont des hypocrites et belo mona ba na ba TV moninga ki pa makamba batenzoka na palais tonga ya on ozomona bazo ba chroniqueur na ba chroniqueuse pour ba soulajaka ba pasina bango mona pena ke joma fiso joma fingio ozala vrai opena TV no mandiangu afinga kinga ya on moni bazo ba chroniqueuse wana pani na ba chroniqueur afai na palais obi ke jona finga yo faut démarrer donc ba mboa so nga benga ba chroniqueur wana ba chroniqueuse ba mboa obi mboa musane na ndako ezandeni so mutu mabaso koto sani otinde ou kende suilanga donc plus tard bana ba no regrettera ba vie ya ba papa na ba otuna papa bilo ndeni ote ye to chaka ye po afinga kakaka azaka attaché de presse tenga benga ba attaché de na ko moni na ko utiliser ba attaché bon to utiliser terme congolais ba attaché de bouzoberie. Vous comprenez des bouzoberies des musiciens. Musiciens bon matin, maza yuma no ko lobaté na TV, ngai na lobaka vérité. Vous critiquer des pliques na kuzu. OK studio ça banzembo no. Est-ce que des pliques ko koma ah oh aventurier des pliques koma tout aventurier. Talent ifandia. Ah ça talent. Na sur qui rep nanga. Omonenga quand même peut-être la première fois mon na live talent isa. Toko sa marate to bunga marate lelo to bunga marate yango na lobby o azana posanga una na lancer le mot défi sikezanine peut-être yo poko bandango eza pena na yo kana tena tel boya neni to bimisa album na no jour moko to bandano album to bison jour moko to chi ba CD na biso batu ba sanini parce que jusque là que batu musuna ba bimisa album te ande muto zo tanga no bimisa album te album eza charge. Oh, babanda pena contre le moni ngana sala ouverture album moko contredisa ba maloba batutu déplique akosala nini musique nini mwana na kobeta nayebi ke yo pour ça journaliste yebi makambato bandolo mais lelo tant na beta ouverture pena mutabandi olanda nzembo banda album moko to salango promotion te me yango moko emise la promo te photo banganaka photo yebanaka pena ke ye force ne yango ngana na ba force ba album na sala nzembo ti lelo na génération na ngesi la raté le quoi représentant na sala ngo fier na sala ba Mitterrand champagne na nango fier to betisa ba Zénith biso ba dépliko mais to lobelela ngote parce que tout ça non musala nga ba ja ba chroniqueuse wana sikutuko bato batimbela na mope ba jewana ozi jomoko bato batimbela na ba tala il faut yangwana photo sala Congo asika Congo moya bato za na problème tout loba vérité nga plus tard tant on sala kate ba loba ke depuis gaza na raison yep na loba vérité voilà. Merci depuis en fait pour ton information on que ça na base moro bazar na Suisse na VV sur scène a profité bon on appelle ça bon mbote na bijulunza ba dessiné ba ningo ya ba depuis qui bise
akipe mutu wana te koyemba eza pa déplique totikila moi mokie ba générique oloba na bande ko Suisse nini na minute ba otala ouais eza bato ba comprendre philosophie ba comprendre philosophie ya mokili nde ezokende biso eza talent. En tout cas, on a remercié Bango. Moi, talaka bato ba kokipe te. Na comprendre que ça ba bande de faibles batonga batuna ba kouzman face bopo. Oko loba no c'est bien beaucoup loba. Mais je ba ben exception na plateau boche awa guitare awa. To bi que to boire ba générique to yemba. Est-ce que vous avez la capacité est-ce que yo beta ba ponga na ba plus de 10 rumba o bato ba yebi. Na ko banda otanda na ba chéri koko na ba hymne national na ba nini. Et problème sérieux. On comprend ko bini sabatu lelo to sai clip na petit na biso mo awa comment on bongo lelo décalé comment on petit mo décalé bimi pe abinisi bino pe et non eloko te ba biloko wana batu ba yango na sala 2019 na kanda tellement que na sala double album eza qui na panza maeli bozwa la rumba congolia. Après bozwa sko ba musique alibana nga musique alibana eza te ke na obetaka décalé ou afrobeat te na kota pena na ba musique ya ba vina solo kwa kanza comprendre na la sapena richesse na obeta na biloko ya baluba na obeta na biloko ba Congo na obenga on mélange album wana na obenga on mélange dans un mélange ya ba style nyonso bon mona ke batu ba mona ke déplique na facilité ko yemba ba style tout dans album on a ça ya défi depuis na bimsa ouverti ça fait déjà 3 ans yango non na bimsa album ti parce que toujours kenda un album à défi et zo na 2019 le quoi toujours des manager na biso sika et singaka to kutana pour tout ça les points sur les i mais bato ba comprendre 2019 ouais double album. Merci une fois encore à Jerry Kobeton pour la image fond ngolo ba bonnet tout lobby à propos ba chroniqueur tout ça décision on fallu pour porter pour la télévision RTGA yo jugeons comment bah normalement on a Zaki n'a sous-informé. Je t'apprends. Pour le Makambo, on a décision par rapport à quoi? On a décidé qu'il y a trop incité dans la chaîne, on a décidé qu'il imaginer le cas sur la chaîne on a été. Ben normalement on a ezaka tantine na biso mo bo mutafinga trop là. Nakata chaîne ngoma nga pona nga e ozala miende peut-être nga eza makamla ngati mais na lobby pour tout nga question peut-être eza mieux ba atika de lettres na RTG ke tantine X moko azala kuna peut-être afinga ke 300 nini asa la bouche mais parce qu'on a besoin toujours ya promotion. Hein? Chaîne tout haut il a diffusé la musique parce que RTGA peut-être ba fanatique na bango pe balandaka RTGA est-ce qu'on c'est privé kaka la musique na epona tantine moko X tonton moko X non nga na senga peut-être lettre K lettre K kunaza artiste amune na mbokat lettre pene ke no pona vie makambo boye par après wana yaka conseil à déplique par après yango na makambo bébé sa musique au moins batu baza lési c'est ça l'esprit congolais batu baza ko se défoula nané na simaba mongolo wana no ba mongolo wana ba essence ba perdu ba batu baza perdu dans société so pena to bandu la logique yana batu sous société so to na ba Iran na ba Irak na ba esprit ya ba kanda ya ba Libanais na meto lapida batu mususu depuis na to cheno mwana mwasa ko loba na mibali pe boete bo cheno na nini na liemo peut-être victoire to bandu lapide pe na cha kufi to longole na mukili parce que c'est abusé so ba komi ko léser ba artiste benga na ebi ba journaliste il faut promouvoir des musala ya ba artiste mais so bon musala ngo po bo les ba artiste ba comment ça ba acte de taboy c'est abusé voilà quoi les Gassi Marius senti sagesse pas déplique en fait ngolo mais bazo ko akize yo nan de kono fabrication bino batboyela batu jeune fille na presse bino batboyela franchement ngana ebieti nga na ebi na nga eti nga tika na nga ko sala ba mambo bêtise avonté na za na chroniqueur te na ma chroniqueuse te ba auto solola bien na evita parce que obinin le fait que ozana chroniqueur moto chroniqueuse moko ba artiste boy ba keza eza débit ya ko kwea na bino parce que tango ya bo tambola asanine aye baba point faible na yo pour mutu na vie na point faible na ye tango aye baba point faible na yo tout est toujours à kolongwa
yebake yende mutaza arme ya kuzenga yo. Ba artiste nazo ebisa ba artiste bozala prudent na makambo na bino oboluka bino bayuma ya ba artiste obolingi makambo ya chroniqueur na chroniqueuse bango nde baza arme ya kokweya na bino po na lobi tango jour kokabwana na ye yende muta kobimisa ba secret ke concert tobetaka kuna kutu ezalaka nango plainte tala tobengaka batu na ba téléphone tala ye muta arme ya destruction parce que yo tango zue omoni kazalaki pande ko moko X abande ko fingi eloni elaksa ke jour pa olongwa pano nda ofingote eza arme mabe o bino ba musicien boza ko utiliser biso toyeba kaleza ka ba porte parole toyebaka bon toyebaka presse bando suka na place nango porte parole azana ba porte parole bo longola bango kasi ba orchestre bo longola bango bozano ba complexe bo kansondire po musique ne simba il faut chondon moko ya tatemina écran musique na bisa la kano musique eza kano ebeti bo beti na salle nini bo beti na stade nini ka musique na mina kan distraction internet parce que boyebi ke bato mususu rien à faire afin de la ka internet pour na ko finga bato netinga bonana musale bele motele ne alamu ki nazo occupé tipo ko nazo ka occupé donc on a tenté na yo fan de la vidéo mon internet et puis biso mo pe ba congolais tolingi ba bêtise biso mo pe population tolingi parce que mona petit moko atika na no ba mitaka la pamba afinga ka batu pamba mais azana ba abonné belé oh botika ko Congo lingi bêtise Congo elingi bêtise. Et ça peut biso batu ba otala biso na ba parler Congo lingi nango bêtise. Mais pourquoi soit disant muta sala makamama be ana ba bonné ebele. C'est que to tika yango ngalo ba atana fingi na mutu boya ko yebisa ngate boya ko critiquer na c'était poto linga ka bongo mais comment batu ba osala mabe. So que landa peut-être obi que étant non na page ya mami il est le mona boy asala ba bonné belete passe pas nini asala ba bêtise taza correct mais ka bano ba sala makamba buzo ba ya salité ndebi so pe ba congolais to s'abonner ebele eza faute ya congolais eza faute ya bana wana salité tete faute ya ba musicien o bazwaka bango bazoba faute atukanga pour la vérité eza pasi faute ya ba misa bazoba o bazwaka bango je m'en fous na lobby faute ya ba abonné o bazape belé bazoba parce que bango batu ba yaka te soko za mutu moko bo olinga bêtise te pourquoi ok kota ba makambo na potalango otalango pourquoi moi je m'en fous et ça vérité na lobby o amone ko soyez finga no nengo lingi ponga kutu na tara na Facebook te donc finga nga fo luka ne numéro nanga o finga na WhatsApp ba pesa nga ba sa depuis ba finga o joga finga na lia fufu lova o rappelé no moko no si ça olia na lena toni na koti na kelala na tambusi ba mituka na nga esili c'est bon vraiment ça no ba journaliste ba chroniqueuse na kata ba clip ba betsa ba ballon kasi yango nazolo baba zoba ngana ko CCT ko lo baba zoba moi je m'en fous bazoba penozo mona ke ngana osala ngangoti na lingi te journaliste moko akoma mutu nanga na lingi ba journaliste tout bazala au milieu du village depuis ka sali bien to applaudi musu sezana soki ba benga ngo soki parlement et soki tribunal soki nini et jija kaka ba musicien mususu épargne ka bango o mona mutu mo gangeli ba journaliste batu ba lobby na été mais ce qui déplique tout le monde ba musicien mususu mono auteur bena ba simba ka ba couche ya ba musicien mususu parce que ba yebi batu na bango ba kutana na ba kuzu ngana na posa ba journaliste autos o baza au milieu du village asa musala na obanga mutu te wera sali mabe lobby wera sali mabe depuis ka sali mabe depuis ka sali papa chéra sali faux asa papa chéra sali plein ba lobby papa chéra sali bien wera sona sali plein ba lobby wera sona sali plein parce que moni ba zoba wana ata mutu na bango asali mpiaka ba loba te alukaka defa de jusqu'à kolonga lo bandeni tokoyeba bango journée ba kolongwa ndeko ba secret ba concert ba banda ko beta nda oyeba jour na expliquer nga sombela ko kwanga na studio et puis makambo bana na baloba ko bebisa na foyer ngana tala image ya tantine moko na lioka makambo loba po na artiste mo ya Congo mais ba foyer ko beba ngana ko linga te bongo na linga te to sololara bien de tozalaka bien par après nga la vérité ya very ba musicien boyoka kala
toyebaka ba porte parole de bande ko propulser ba messie yango to kolate yango to botol ba musique na pse zonga sima Congolais lingi peut-être zo manager ya bien wa kupusa musique no za ba to salité wana te zo manager ya bien il m'a repoussé musique na yo on comprend parce que moi nana tia ça ba délire wana soit disant ba chroniqueur ba chroniqueuse et sur ka na communauté congolaise américain moi yebinete ke ba lobela ki jomoro boy babe OK ba ketu na brazo mona ba yebi na bango te au mona boy na gabon ba yebi ba délire wana te manager a bien yene m'a propulser musique no musique a bien ya m'a tambola mokili mbese ngate moi na mbonga hymne national pour ba to ba yeba ngo senga nani chronique qu'est-ce n'est pas chelo makelele azate botika bosa kop na bino ya mona bozo ba rankine belé na batu likola ba makambo wana voilà merci Odilon Mampouya Ogi Bomba Niance merci de plus en fait pour toi est-ce que papa mutu na musique azala papa ya mutu bon c'est-à-dire quoi? Oui, pas moi encadré yo. Normalement papa mutu na musique azate mais akoya ko koma papa mutu na contexte que tout dans les néants au monani siko nana bimisinga intel mutalaxinga na musique mais surtout toujours na ndinga ba famille papa mutu na musique azate mais na contexte musu sezo koma papa na ndenge nini ke muto yo lakisi na mukila batu na ko lobake nako bon ba terme c'est belé mais so ida papa ils ont ma bête parce qu'ils a le quoi terme au boti na ndenge ya sens biologique te mais au boti na ndenge ya musicalement voilà wanga côté na ba débat na ils ont gravité si tel est le cas yo père na musique c'est qui normalement il a le roi de la forêt yem toi à bimisinga na musique so lelo batu ba binga réplique c'est grâce à le roi de la forêt mais à papa biologique nangate et tout voilà na sens wana quoi tout na ko lo bape ki muta lakisanga pa bato et donc ba terme c'est beleza ka papa te na ko bape muta lakisanga leader wa lakisanga na misu ya bato na mona na grâce ya voilà on ba collègue ba besoin nier que papa il y a musique donc disons papa na musique azalaraté donc mutu alaki c'est na musique azalato lo bana boni na minute ouais yango na lo ba contexte c'est belé to ya ka la musique talent pe et suffisant parce que pour le roi de la forêt doit des plis à pousser au que ngato na kota maison mais tozaka plus de 30 chanteurs ngaso ta l'image mona totanda maboye belé ba opona yete dans ti public a boya ka ba yete wana seke ba on peut public ba mona ke na katsa ba auto zelo côté là pour orchestre monsieur avancé faut toujours dépliquer on a café rumo yo ba ngoni ba to ba memo ke c'est puis ba tomba ki pe na choix ya mabete ezaki choix Barabas te si on a ba ngata Jésus Christ na bala ba boponi nini ba to préférer Barabas mais biso moi to zaki to c'est le contraire Barabas na Jésus ba to Jésus na place ya balaba to mema maison mère to baksa un pierre na biso voilà ba sensibiliser belende mutu mto zo concept na voilà merci une fois encore à Jéric Robertos pour na image en fait depuis que nango tuna na landinza makaligula na solina Félix Oise kolobi que la plupart de nos musiciens mutu se retrouver na nzemwa na kaligula bon yo est-ce que se retrouver normalement il faut na se retrouver so ba lo ba makambo mabe bonga na sala mabete tout le monde a sala mabe so ba mabe eza na kati nzembo wana seki boye ba pi dépliquer pe na leçon pe retirer na kati ya nzembo wana normal biso tout au péchara biso tout au sala mabe biso to mona ke to kwea pe ke tantôt lingi mwasi abatu et comme le pe ba problème vice versa pe ba ko linga pe moi ça déplique na ko insulter mutu vice versa pe ba ko insulter donc makambo eza ebele be totonga rapé et tout voilà mambo ebele voilà so mabe wana ba branche ya mabe yeba ke déplique pas dans leçon na retirer na kati nzembo wana voilà donc d'après Oise kwa bino ngoza ba petit kaligula bah normalement en quelque sorte biso peto ba kaligula merci vraiment merci pour permettre nga pena seka parce que tous en candidat émission qui toko pena moi sagesse on les ça la bien nga na poser ba question ça nga pena bien parce que biso linga bongo tongo tuni aux abna réponse mort comme il faut une fois quand je dis bon un grand bonjour na bandeko ya Allemagne na pesi bongo mbote na
Nadia Mpaka, sans oublier Rachel Mpaka. Pomba Nias, bon, d'ici là, on a mon que Ozo Kende Luanda, Orlobana Ban Angola Nini. Parce que est-ce que le album non angolais sera maman à succès? Ouais, ouverture. En tout cas, je vais savoir promettre mon cas musique. Baya, na vu que ba te belé no ba monanga na live tende na beta mais ils ont le contraire. Ils ont changement de langage, ils ont tour de Babel. Batu ba loba minoko beli. Ngoye bisa muninga ki abeti mabe langue